Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo na koyebisa bino boye, il faut boye bayango bandeko congolais. Tango bato bakanisaka ete biso bato ya Radio Zoumel 1000 tolobaka makambo mingi bazalaka contre biso, oyo bazalaka contre biso tosi toyebi. Bazali kaka bato oyo nde bazali kolinga koutiliser ba ignorant ponini baya sima na bango parce que bango baza kobunda litu wana bayebi tina. Bayebi tina bandeko. Lito bazali kobunda ezali nango pona likambo oyo ya ba femme violette ou bien oyo ya ba makambo ya salami ou bien bato babomite te bandeko. Ezali bongo te mais boyo kato yebisa bino lelo vérité. Peut-être peuple congolais jusqu'à présent besoin de comprendre te. Bandeko. Matango oyo kuti ya ba femme violée. Ya matango oyo ya bato bazo kufa na este. Wana ezali kutu point oyo penza bango baza nango na kati na mitema na bango te. Point na bango ezali nde bazali koluka nzela nini oyo ekotinda eloko nini oyo ekopousse ke po ezongisa bango lisusu na pouvoir na Congo. Parce que soki bazalaki penza na souci ya ba mama oyo bazalaki violé ndenge balobaka mikolo nyonso bandeko depuis 2000 tinelo ata nivakini ya pamba ata ba serengi ya pamba ata ba kisi ya pamba oyo kekoki ko soigner ba mama no lelo bango balelaka butu pe moi depuis année 2000 tinelo batikala ata ko stinde loko te ata ko luka batu ya ONG moko boye basombi banini batindi rien. Mais combien de fois bon na ba radio na bango ba peuple bon ça la cotisation bon ça la bon na radio même colonie ba ça la ba nos pour na koloba ete to ça la taba maman na ya est cotisation mutunyo ça cheta 1 euro 1 euro 1 euro est-ce que ba ça la yango alors ya nini yango o bango baza ko tombola mungo pour na koloba ete bazali ko lela nde pour na ba maman bazali violé. Mais tant bino bazali koloba ete bazali ko lela pour na ba maman bazali violé to mona katangu nyosu ba reportage eza koleka na ba internet partout okomona tamsu ba médecin esika ba maman bazali violé bazali koloba ete tozana ba problème ba médicaments zate mais geste nini obino bosi bo sala mais muto bino boza ko boma lelo wera son o lelo boza ko finga zoba o lelo boza ko humilier mais wera son na miso nzambe asala quand même moi geste oyo akenda même liboso ya ba maman wana asolola na bango pe asala geste na banzete makamna za ko yebisa bino ezali sekite ba maman wana na yebite chaque butu ba chaka mabolongo na se balela ke pa nzambe po ete abakisela wera son oyo aza kozanga na vie na ye. Bandeko oyebi na kopesa bino lisese moko boyebi mon foot ici pas komoko na tangu ya Yesu kongo na ezalaki Lazare ezalaki ndenge nini bolimbisa pardon na ebite peut-être ezalaki Lazare bon peut-être ezalaki Lazare po moni penza na ebi Biblia ya malamu te mais soki ezalaki Lazare nzamba kumbama. Alors mon foot ici pas kuana tangu Yesu azalaki koya azalaki na besoin amona Yesu po bato bazalaki belé. Alors akimaki mbangu akei amati likolo ya nzete po amona Yesu. Tango Yesu amonaki ayebisi abi Lazare soki Lazare soki nani na ebite me alobi kita na kokende kolia na kati na ndako na yo ofuti sipa kwa kamwaki mais tangu akendeki na ndako ya ndeko wana bakomi kolia ndeko wana mituti samaki na motema alobaki te namoni libiki na misu na ngai fo na bongwa mayebisi Yesu alobi soki na yimaki mutu moko 1 likuta na kozongisela ye 2 makuta soki na yimaki mutu moko 3 makuta na kozongisela ye 4 makuta pe kendeki sika zali kobomba bambongo wana aye abimisi yango nyonso na misu ya Yesu pe akei ataboleli bato wana zongiseli bango. Jésus alobaki à partir ya maintenant libiki ekoti na ndako ya moto yo po ete alakisi penza ke azali mwana ya Abraham. Bandeko na koyebisa bino skoti na nga na lobiti na lisese wana ngwanda bayima bambongo ebele ya Congo 32 ans ba gérer ba richesse nyonso ya Congo
bango moko na tango wana rebelle moko azalaka te oyo abandaki koya boye po atia bango panzi likolo bagere yango bango moko bazwi bamillion bamilliard même ndenge tozoloba boye bazwa bambongo wana batia na babanke combien de ngonda soki banda kubonia na poto po ye azalaki fonctionnaire ya l'état na mbongo nini oyo mpenza soki balobi mpenza balandela mpenza na ndenge ya normal ya salaire normal ke na kongo corruption eza te est ce que ngonda kokoki kosomba bavila na poto parce que bango bazalaki bafonctionnaire ya l'état bandeko oyebi ke ntango ye baye kokima bangwanda wana bakimi yao après boyaki koyoka ndenge ngwanda alobi nini o non nasengi peuple pardon na bongwani oui osengi peuple pardon mais pardon wana ye asengaki ezalaki pardon moko ya hypocrisie lelo oyo kaka mutu alobaki asengi peuple pardon mutu wana nde akomi suki koincite bato oyo bazali na poto bayaki koluka vi na bango basimba minduki bakende na Congo mpo batangisa lisusu makila ya bato baza na Congo alors boyebisa biso wana nde bolingi koloba ete ye azali na susi ya bato na kati na mboka parce que geste kutu ya malonga asala te na bambongo nyonso azwako bandeko tozoyebisa bino ya solo na bambongo nyonso azwa atikala ata kosala geste moko te ya distance o ndenge ezalaka te bon ngwanda asalaki geste moko ya distance ou bien na bamabe oyo asalaki na bato tala tindi ata do moko boye na kati ya Congo rien ata bamama lelo aza koutilize bato bolobaka 8 millions de morts bolobaka bamama violé ngwanda atikala ata kosala geste moko te na este yango toza koyebisa bapeuple congolais ekomi na bato mosusu oza kotala na poto awa on dirait bazwi intelligence balongoli bango eloko babambi bango kaka na mutu non Joseph Kabila aza rwandais de eloko kaka balatisi bango na rwandais na 8 millions de morts c'est tout mais botalaka mpe bamakambo na basanse ebele mpo sino te soki bosali ke bate bokoya kosala su baerreur moko grave oyo lelo bokobanda kobima liboso ya televizio bokomi koloba ete omoni biso bato tosalaka boye biso bato tosalaka boye mais komi trop tard parce que ngwanda ayebi eloko nini oyo ye azosala eza neti nguma soki asamoni mosuni ou bien soki amoni nyama ayebaka eloko nini akoki kosala mpo etakanga nyama wana mais bandeko bino ntango bomitunaka bino ntango bolongwaki epa baparent na bino boyeba poto awa boyaki na baide teke mpo lobilobi mutu moko aya aloba ete yo bokoma bacombattant po ete le même bato wana lelo bazokomisa bino bacombattant le même bato wana ntango bino bozali na bakinshasa bozokemba na moma ya mobutu bozomona mapasi yango nde etindaki boluka banzela ya poto brusquement boyeba poto mpona koluka vie mais lelo tala kaka le même bato wana banyokolaka bino bakomisi bino bacombattant nani yango ayebi te bandeko bozongisa mayele nsima nani yango ayebi te ndenge service ya sécurité ngwanda babande kotinda bato neti baye kobwaka bangunda baza koenleve bino kaka bato lelo baza kobenga biso bangunda mpe mosusu baboma bango bandeko il faut kotalaka est ce que mboka na biso eza na besoin to ede yango na ndenge to construire yango ou bien ezali na besoin tozala kaka dise na kati na badiscours oyo ezanga ntina oyo ngwanda aza komemela bato aye moment donné bandeko tokola ebele na poto oyo bozomona bango ke batata mikolo na bamandefu me bakoli na bango te makanisi na bango ezali kaka bloke place moko mpo nini kaka bato oyo bazalaki bana ya bato oyo bazalaki batataleki ya oyo bamonisaka bato mpasi oyo baliaka bambongo ya Congo lelo baye bakomi koutilize bato wana bandeko il faut tozala mayele il faut tofungwama bato mosusu bakanisaka bamakambo toza koloba ngo kaka tika toloba me naza koyebisa bino ya solo bandeko po lelo bato balelaka oyo babwaka mabolongo na se na moma oyo mobutu aza konionga peuple bangwanda oyo baza konionga bapeuple nzambe apesi quand même solution bomoni bamakambo ndenge nzela efungwami me boluka lisusu te bino moko nde bosala erreur eza neti makambo to biso bakongole tokosala lelo naza korapele bino yango lisusu ekomi neti histoire ya bana Israel na kati na Egypte baza kolela nzambe sunga biso nzambe olia tala makambo ya bapeuple mosusu ase démerde ake azweli bango Moïse ti abimisi bango na kati na Egypte mais ntango bakomi na désert
bakomi lisusu koyebisa nzambe wana il fallait que Égypte ozalaki na biso bien tala ba makambo osali biso biloko nde bino bakongole bozosala boyebi biloko nini bozosala te mais boyebaka yango ete moto aza kotinda bino na kati na makambo wana ayebi eloko nini azosala bazokoutilize bino na babuzoba alors que soki otali bato wana ntango bato wana bazalaka na succès na Congo kolia bambongo kosala ba n'importe quoi bamonaka kaka nde bango na banzembo babanda koyembela bato ya lokuta monene mais lelo mokili ebeti bango fimbu tala ndenge bakomi koya kokosa bamasolo ya lokuta bakomi même kozwa bamontage ya barebele oyo ya ntango ya mulele oya kotia mpona koloba obotala papa ya Joseph Kabila bomoni lokuta na bino eleka te ti tolobaki ete un jour bapeple congolais bakovomir bino ezali pasi mpe mawa na makambo oyo bozali kosala